Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabanda na Biso. Voilà la grande famille. Bah bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Bah bon week-end à Binonyonso. Bah landinionso ya BBC. Bah bon week-end, bah bonsoir, voilà. Shalom, shalom, famille Libota. Shalom, shalom, bah yanga famille Libota. Toujours, on est ensemble. Je crois, boza bien. Bisopé par la grâce, tout le bas toujours que non grâce na kakande ya mutu ya na bon moyen biso. Voilà, la grande famille, Kota aimé partager. Et ça, juste Pekaka Sango Yamawa. Oye komeli susu biso na communauté. Artiste na biso toyebi, artiste comédienne na kombo ya Mama Moindo. Biso nyonso toyebi Mama Moindo. Azalaka susu na Congo te, azalaka na Angola. Donc, ba kenda ba série moko na ba Miraesa, ba Étoile, Mama Étoile. Baza bakenda ka ba série wana me ebele neti ba Gabriel nani tumba azonga Étoile pe azonga na ena bakini wana ba mama topa na nyonso bango pe bazaka na bangola me bazonga. Alors triste nouvelle les a kolobaka que à perdre moi na nae ya mobali il paraîtrait l'unique fils moi na ya mobali à perdre lelo et ba mes condoléances na famille nae. Et eloko moko ezolekelanga eza juste na Angola wana tozoka pe mingi ke non soin na Angola ezala bien te na yebi te bato mususu pe balobi Angola eza Angola ya kala na yebi te penza parce que to mona bato mususu azokanga bisaka o na ke Angola lokola nga en Afrique du Sud ndeko moko frère mo boy tozane awa tosambelaka na ye église moko ça fait 2 semaines abima qui n'est Afrique du Sud pour na na Angola. Alors je sais pas, bino bato boza na ba Angola kuna. Na yebite. Bon, na yebi vraiment te parce que bato balelaka toujours soin. Ba soin médicaux kuna eza na problème, soin médicaux kuna eza na problème, ba traitaka bato bien te. Ko perdre moi na mukolo boye et l'unique bande ko bache Mama Moindo wapi. Alors, toza vraiment na ba précision te ya koloba keno e matake kitaki asala ki boya zongisa ki boyete. BBC Mpoï na kana ngana lokuta te. To moni na ba page sur Facebook, sur TikTok, soit disant que non Mama Moindo asa mi bwa ki pe na se azole la bandeko okosepela te na vidéo yango Mama Moindo ndenge azole la. Vraiment ça fait très mal. Nazo ebate Mama Moindo na Angola kuna ye donc ya kenaki pe na mwana na ye bino bato boza na bango na Angola kuna webisa nanu biso vie eza ndenge nini kuna parce que artiste na biso pe comédien nani décor au type ko perdre mwana ne ce qui a 5 ans na kaka na Angola kuna Étoile Mama Étoile kutu Mama Étoile ye moko alobaki keno na kokaki na nga lisusu na Angola te il me fallait na nga na zonga na Congo parce que na tikaki na nga pe mwana kutu ya Mama Étoile mariage coutumier na lelo kutu bauti kobala e mwana ya Mama Étoile na bakini wana bon wana eza sujet mususu sujet oto e nango eza juste kaka ya koloba ke non Mama Moindo oyo biso to nyonso toyebi aza artiste comédienne vraiment ajouaka pe bien soki azaki na bakini wana mbele azojoue aza epa Belleville kandi wana parce que Belleville azwaka ne ba yaya mikolo ba mama neti ba mama top baza wana ba milo mais alingaki pa azalaka bien je sais pas na Angola wana ndenge bavandi eza koluka kaka nzela ya poto ou comment na ebite bandeko ça fait mal penza ya komona ko perdre moi na mukolo boye vraiment nazangi moya ta ya koloba nzambe na ngai mboka ngo Angola oyo
ba congolais pe paraître kuna bazo kufa bon liwana eza nango partout mais bandeko soins médicaux omoni soins médicaux oyo ndenge toyokelaka na Angola na Congo kutu ekomi bien na Congo ekomi bien parce que Congo si tu as ton argent attends à l'hôpital ni ba traitement à hôpital à l'état malgré ba foutisaka mais il y a de médecins spécialistes il y a de médecins spécialistes toyebite ezanini tokoya koloba parce que mutu soki akufi soki maladie accident soki accident te poison soki ne ba réalité ezebele alors tu peux simplement précision te le quoi moi na ya décor tango akufa kiana toyaki na sango mais to bandaki ko pesa précision te moi na ezaki pourquoi moi na akufi ezaki nzoka mwana abelaki mwana belaki mwana zaki na problème ako yazangaki ba makila ba pe moko ebele et puis na ba réalité ya ba soins médicaux ya Angola et permettra quitter et sali que non mwana aki et mingi ata na yebi pe chroniqueuse moko boy papa ne pas en Angola abana obela déjà na Angola l'état ba bana kosa ba manœuvre ba mema mutu bazongise na Congo parce que baba na kotinda mbongo malgré mbongo na Angola kuna soins ezaka problème soins médicaux ezaka problème to mona ki pe ya miraesa awa ndenge bato baba ko témoigner eza à partir kaka ya miraesa ndenga na ekoyoka tellement communauté ninganaki mutu nyonso na Angola soki otie micro ezali kaka keno a hôpital ezalaka bien te mais nani baso médicaux ezalaka bien te siko bovandeli nini nde question na ngai bovandeli nini nde question na ngai vraiment. Alors on ne peut pas condamner parce que lorsque Dieu décide yemoko apesa ki yemoko azui pasi kaka na artiste comédien na biso ya koloba keno toyoki keno c'était l'enfant unique le fils unique. Alors bota siko niveau wana et puis tango ya jouaka mama Moindo tango ya jouaka kotaka na personnage na ye et puis azala déjà mutu moko ya ba émotion mingi soki bozongi na ba film na ye azala mutu ba émotion trop siko réalité oyo ekosukile ndenge nini nzambe na ngai réalité oyo bandeko bo aimer bo partager ba mes condoléances na famille nyonso. Réalité oyo bandeko mwana kaka moko oyo abotaki ye wana mwana kaka moko bandeko oyo abotaki ye wana et puis mama na biso na Angola bozo sala nini nde question na nga kaka parce que awa na oyo kananga donc témoignage ya bien te ya Angola surtout na ba soins médicaux nde ezalaka problème na vie ya bato nzambe nzambe. Ma ouais, la grande famille, beau aimer, beau partager, mingi kolobezate, c'était juste pour nous informer balandignon sur la BBC Mpoui, ya kolobake non maman Moindo, obiso nyo sotoye bina azan Angola, azan artiste na biso, artiste comédienne, abanda na série ya ba CDP ba CD, ba cassette. Alors nandenga kenda Angola Angola kutu ekunda ye bon kokunda na koloba keno ekunda ba artiste pe belé so za na makila makasi te okotinga makune to monaki ba ope bakenda bazonga surtout maman étoile azonga na ye wana za bien très bien kutu na kin azo tourner et pas Poutine ce que c'est pas Poutine te azo tourner pas nani et pas dinana donc bazo solliciter mingi na ba chaîne na ba film donc aza bien na minute il faut to lobango par rapport à ndenge bazaki na Angola bakunda maki penza na Angola mais depuis azongi na kini otala penza bo a se retrouver parce que yé penza ça a joué bien soko pese rôle ya keno ya mama rôle ya mama ya kolela akosepelisa bino akosepelisa bino nani mama étoile na ebité bandeko moko il faut ko tchaka soni pe mopanzi
et pas bino ezaka ke pas na bino place au keso esimité ça la retour au bercail. Bon non loba par rapport non loba en général je ne condamne pas notre maman Moindo et ça juste témoignage il y a Angola toyo kakango mabe makasi toyo kango ka mabe témoignage ya bien zalate. Voilà un beau garçon, hein? Il vient de partir. Ake atiki mama nae. Alors paix à son âme, que notre Dieu a fortifié apé saka mama nae makasi. Mwana moko ka obota ki na vie. Voilà. Tokutani prochainement la grande famille. Ba bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.